Bonjour, nabino nyonso bozolanda Stéphane Larose na La Rose Show. Et le Stéphane Larose aye awa pona nabeta lisolo nga nabino bozotala ngai. Pour naza na Facebook na ngai bato bazotuna nga ba question ebele na Facebook na ngai Stéphane Larose vanda kawapi Stéphane Larose na age nini Stéphane Larose ABCD. Mais on a Stéphane Larose na bi que non na sa la vidéo oyo pona kosenga na bino merci liboso. Merci nandi bozo aimer page na ngai ya Facebook o ezali La Rose Show. Merci nandi bozo abonner na YouTube chaîne na ngai. Merci nandi bozo tala ngai vraiment bozo pesanga courage makasi ya kosala show na ngai oyo kena kende nango liboso bozo sala nga te kena sportif bozo sala nga keso na vandi na bite na ba camarade na ngai faut batala ngai donc na sala kango pona bino po botala ngai donc Zambia pombo ya bino so botala ngai. Lelo na awa koloba ke video o ezaka to solola na bino ce que monique ozalaka na question na yo moko question nyonso ozalaka na ngoni ka utuna nga Stéphane Larose tia commentaire non na se ya video o nazo sala na se tia commentaire na yo tuna nga ba question na yo nyonso ozala mwasi ozala mobali ona posa ko yeba pona ngai ona posa ko yeba so Stéphanie abala Stéphanie otanga Stéphanie osaka nini Stéphanie vandaka wapi tuna posa ko yeba biloko na nyonso tia commentaire non na se Stéphane Larose akosala video na ye pona ko répondre les sous na ba question na bino donc on est ko yebisa bino yango wana. J'espère que vous allez bien. Zambia pambola bino nyonso. C'est pour ça na posa comme un look moko, pour ça na comme un maquillage moko, vous avez préféré couleur moko maquillage, vous avez préféré couleur na yo. Tia commentaire on a c'est tia commentaire nga Stéphane Larose na kotanga ngo na kosala vidéo ya couleur o yebisi ngai et kosala ngai bien makasi. Donc merci ceux qui n'ont kenda ko aimer page na Facebook te ko bosa na te ko kenda page na Facebook o La Rose Show. Donc La Rose Show za page ya Facebook so ko ke kuna o aimer yango. Na yebi ke batebele bazo jutinga na ozali na Stéphane Larose. Stéphane Larose eza vraiment private, eza privé nazo ajouter batinyo sur tout mais ce que ça na posa na ngai okokende na La Rose Show. Dans La Rose Show nde kuna oko aimer page na ngai ya Facebook après okotuna nga question na nyonso za na ngo bazo bisanga ke ozo na ajouter yo mozo na demande na single demande mais ozo nzima ngai te parce que eza Facebook na privé na ko nzima ba nyonso tout te mais so ko na ozo La Rose Show aimer page na ngai et que ça ngai bien makasi vraiment après ceux qui nous a abonné à la chaîne na ngai zala abonné à la chaîne na oya YouTube et que ça ngai bien mingi donc na ko senga thank you na bino nyonso vraiment merci na bino so jota ngai nazo zila ba question na bino nyonso ko bumbelo ko tengi so na psa ko ba mo pona ngai commenter na se na ko zala na pona ko sala vidéo pona ko sa bino ba réponse nyonso na o botoni ngai. Merci et Belen Zambia Pambola Bino à la prochaine Tinate et comme la Tina. Bye.